Pour dire ça la traité à maladie belé o ça loza lo beli aussi comme mai wana sokoli longi obo meli mwanda mboza la mungwa donc ezande bon o koma na ngwata kuto lo musika formati ba chaîne ezalaki na makunzi yo zala makunzi o bazomona o bato bazaka bloquer bango ba chaîne ezalaki na makunzi yo mais quand ki moyibe na biso ya RDC bozoba na biso que boulamo tout boulamo liboso. Première école primaire en Afrique centrale. Yango mindele batonga na mwanda wa. Awa na mwanda bozomona. Donc ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso pomo ya kolobeza te mingi ya kolobeza te ya kolobeza te mingi ya kolobeza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bolamu na yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesa nga oferi nzambe tata esengo na nga ya libela moninga na nga ya mutima matoye yo kimiso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yo kimiso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza matoye yo kimiso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bolamu na yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar. Bonjour, bonsoir, trop cher internet en tout cas, donc chaîne YouTube, Yabiso Podcast TV, donc en tout cas un grand merci à tous les abonnés de cette chaîne, en tout cas un grand merci aussi à patron Yabiso Pena ainsi que Yannick Malundama et Ronnie Malundama, en tout cas un grand merci, et puis à partenaire Oyo, bazo tapena coup de pouce dans la chaîne Yabiso Podcast TV, chaîne de référence, à te faire sa information, vrai to qui tapena partout quand on est. Puis je remercie aussi mon équipe technique, la Sima Caméra, Naza toujours dans Josué, c'est que ma concert, Prudence Ngim, original la taille avantagée. Prudence Ngim, la taille avantageuse. Voilà, nous sommes précisément à Mwanda. Donc, nous sommes à Mwanda, nous sommes à Kisabino, et ce que vous avez esclaves, banaro tia bango. Les kaki bon tous appelés ba guide bango de ba hotel sabiso kaka ezalaka. Voilà, derrière moi c'est l'océan. Derrière moi c'est l'océan, bozomo na mai ndenge zo sala. Oza manjili to mona ngambo kuna te. Océan Atlantique. L'océan Atlantique.
azo vaguer donc bozomona azo vaguer pena makasa komi na kanda donc so kotika kuna tetele mu kaka ndenge ezalaka voilà tozokoma sikoyo ti na place oyo na oyo toloba wana tosola kaka ndenge ezalaka merci beaucoup eza temo misale monani ninga koloba eza te outi mosika essentiel tokomi ninga koloba eza te ya koloba eza te ninga koloba eza te ya biso yango oyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa given exchange ekoma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebi lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa. Donc voilà, tokiti siko awa na vula et siko wapi bandaki kozwa ba noir ba mama soko sala bilanga na yo bayeka bazio mama ko bandeko iteka bongo na mikili ya poto nde tumuna histoire misu bakenda ba Amérique bakenda ba France et donc partout vraiment ya on sko place oyezaki soki bakangi yo esiko banda otia bango yango toye tout l'axabino parce que TV za radio te et la podcast TV donc eza chaîne moko référence kanenge ezali donc tout ça dans des guides na biso ba ko expliquer biso to koma est-ce que eza tant to ndenge mbote papa mbote comment nani comme na Francis OK papa Francis bete biso mo li solo nanu avant to kota na kati ya isika otozali bon oyo esika oyo place bayateka baesclave ndenge ezalaki osala bilanga na kala ezalaki bakuti yo alors tema na poto ezalaki bato bazalaki moke bakozwa mpe bakangi yo bamemi yo ti na poto oyo eza en plein yango tozokota mpo tala bisika ezalaki banzungu na bango bisika bachaine mpe ezalaki tokota bisika yango tokota. OK merci beaucoup eza combien de kilomètres bon eza même ba 30 mètres peut-être awa banda awa ti place wana ba 30 mètres kokawi. OK merci beaucoup bino boza na Congo central et précisément na Mwanda po ani te tant que bino pe ba jeune biloko boye pena bosengi pena na ministre to gouverneur na bino abongisa pena parce que eza place moko historique botika ngo bopona ni bon ezalaki na nani na biso nani modero comme yene ezalaki ministre du tourisme projet ezalaki yende fo sala ngo mais moi réagir oya projet ya place oyo ya moni que na minute oyo mbongo epesamaki fo sala bisika oyo normal que fo batia courant batongi pe batbana kingela awa mais tout simplement ti alongo na epe mosala pesala miti na modero. Merci ndeko bonjour nino ko baksa na onde ka otoloba bon positivement il aura ko baksa zate o nyonso déjà lobby yango wana déjà siko tozokota comme ça tu bano laksabino ba place oyo ba wano vanda ba place oyo ta bakangaka bango ndenge bavandisaki bango ba place oyo ba wano lambelaka ti bazwa bazela ta oyo bango ba wano kokisa wana ti ba mata masuwa bakende siko tokota nde to laksabino bisika wana comme ça. OK merci beaucoup tozokota déjà na kati bakolo mabele bango bakota nanu après biso tozola donc voilà tokoti siko esika yango bakoko na biso oyo bakendaka na bango na mboka ya bapaya ezalaki suwe na bango te nde si tozomona awa oyo eza nini okoexplike biso bon oyo ezalaki comme moni kotomeka bantuma banzungu oyo comme bakalibasi oyo banzungu wana ya kala mabeleke ezalaki na kala ezalaki très fort bakosalela yango nzungu bakosalela yango kopo oui yango babanolambelaka mingi donc ezalaki mpena makasi de banopanzanaka te nde mabele oyo babengi ntuma de sika oyo eza bisika banzungu na bango banozala mpo ezalaki banzungu moko mpena minene eza banzungu ya mike te eza mpena nzungu moko ya minene bazalaki na ndako te
banjete oyo bomona eza bisika oyo bano ya kovandisaka bango so bakangi bango na bachaîne nde bayeti bakoti gare na bango ezaki awa nde awa banzungu eza awa bakolamba makambo tu banolekisela yango awa tita bakozela masuwa ekoya bongo bakende banozwilaka masuwa boye siko kuna eza nzela nini mai ezalaki awa ezalaki proche na ezalaki na nzela na kati awa ebimi ntina océan ezalaki mpe na rivière moko monene bato banokotaka nango mpe ti yeye ekoshte baye bamatisi population nde bakei donc so olandeli bien matiti oyo so balongoli yango oyo momona nzela eza ekenda ntina plage comprendre mpo masuwa ezalaka ntango na evoile mpose boyebi ya montere ezalaki te donc banokotaka na bango mpe bakoti tata baye bakoshte nsima nango bamati population bakei donc so matiti elongwe bomona mpena ke awa nzela ezalaki awa ntina plage esika oyo banomatiraka bango nde yango oyo. Merci beaucoup. Chaîne wana tokomona yango wapi? Bon, chaîne eloko esa biso na passe premièrement organisation na mboka eza te parce que biloko wana eza biloko moko ekobunga te. Ezali o ezali. Comprendre? Mais histoire ezobuka apparemment parce que matiti ezobota ebele na zamba. Donc tolobaki na ba chaîne wana ezala bato misusu pe bayiba yango et puis na ba misusu pe kita pe na se mabele pona ba ndenge matiti ekoli. OK, fallait le ministre ya tourisme fallait que non a réagi vraiment pona kobongsa biloko bo tolo ba ndenge wana. Ouais peleza ndenge wana ministre ya tourisme sengeli pena ça l'effort asala likambo wana ba pesela ke mbongo po elinge sala bien pona population tout ya Congo ezaka pona biso te bolama biso ka te ya mboka mwanda elinge sala bien na congolais nyonso oyo ayebi histoire te akoya baprésenter baexplike atali mpe ndenge makambo ezalaki na kala na lisolo oyo ayoka. Tokoma na banzete wana place banda kokanga bango ba jeune eza boye moni banzete wana eza place ki peut-être baza kopemelaka mais kokanga ba chaîne moni makunzi oyo ba chaîne ezalaki na makunzi oyo zana makunzi oyo kozomona oyo parce baza koblokaka bango ba chaîne ezalaki na makunzi oyo mais kaki moyibe na biso ya RDC bozoba na biso ke bulamu tuta bulamu liboso biso bozoba liboso biso bulamu tusengo sima te yiba chaîne totiki biloko oyo makunzi oyo yango bazakanga bango ba chaîne ezalaki awa ezalaki na makunzi place tokobenga ba piquer oyo ezalaki ne place wana parce ne ba chaîne ezalaki biso moko tomoni ke te tema kama simba nango te bayibi yango bayiba chaîne batiki makunzi ya pamba wana yango etikala bongo bisika ezalaka 3 place na makasi puisque bazalaka na ndako te nini te bakobeta mpe un mois mpe bavandaka libanda bie bachaîne ya minene eza chaîne te ya moke oyo bakangela mbwa mais chaîne pena ya monene pena chaîne ya monene donc bakemaki pena makasi donc histoire oyo eza histoire moko pena ekobunga pampamba te vraiment gouvernement asala biso makasi asala biso effort aorganiser peut-être eloko oyo esala pe tous les Congolais bien. OK, merci beaucoup en tout cas to sengna ministre ya tourisme en tout cas ba place à Boïsa place moko ya entretenir kotika ngo boité eza place moko historique eza place moko historique to kotika ngo vraiment boité yango na bokasi ya podcast TV tokiti awa pour que to laksa bino kaka ndenge za to koma siko place ba na kopema na koloba pona ngai na kosenga na président tant que Francis comme na Francis Boulisi na vana safu mu vista na kosenga pa président na biso asa biso fort eloko ezonga ngana vana safu président amona nga pa yoka ngai na vana safu mu kiloko azongisa na biso yango ke bijou na biso oyo boko eza la propre bato musu na kuno se koteza kitoko ke soit bakotia ba courant tout ke mutu akoya wapi ebi ke tezo kota entrezalia futi mbonga kotia otala place tourisme po oyo eza partout na Afrique place ozomona oyo ke place ya esclave oyo mutu wuta pe nani wapi ko place États-Unis ko place ba nini esclave bayaka pe aho ko tukona biso président ministre du tourisme ça l'effort pour les locaux et Salem. OK, merci beaucoup. Donc na Centrafrique ezaka na Congo. Oui, voilà. To koma siko isiko wapi ba maman so bakangaki bango place bana ko pema
place banako pema na ba nzete wana. En tout cas likambo oyo tozobeta pena c'était na gouvernement congolais koyeba kotia ba responsable na ba poste na bango. En tout cas ekozala pena ekitoko makasi. Nous voulons pas que non ceux qui bâti au place wana ale tu prends l'argent là ou tiens on a poche na yo pour obongisa famille na yo to nini non place aux wana ezane peuple ne mutu batako place wana. Alors il faut que ça na souci ya peuple n'est pas place à boy eza place to go négliger eza ba place moko historique ozomona toyebi masolongo totanga na ba classe ba mama na biso ba koko na biso ezali ke non omona baye awa bakangi bango bakena bango na mboka bapaya ndenge bandeko bauti ko expliquer biso. En tout cas tokosenga pena na bakonzi ya leta obayeba pena ndenge nini ya kobatela eloko na biso okobongisa yango parce que bamindele bayaka awa même bango ba américain ba français bayaka awa esiko banda ya oza bato bandeko na biso ba congolais. Voilà oza place ni tokomira. Bon, précisément, à esa place, on a payé misaka bango, moi eko ala payé makasi balongo wana, ba eko batama, asa banzete. Banzete o eza lelote. Banzete o eza yakala. Banzete tout mona. Ouais, eza banzete moko ya lelote. Donc a eza sika ba no ya ko pemelaka, ko chibango wana ba pemi sukolamba. Kuna ne to laksibino. Taba aussi sa science na bango ba vanditi taba kozela. Bateau koya comme ça ba matala bateau ba faire voyager bango. OK, merci beaucoup. Est-ce que koto nes na butu ba 17h 18h sécurité za la raté? Bon koto pena ba air wana sécurité za raté. Kimia pena makasi kuto ndimate. Donc au banga vraiment au koma surtout na njela to eli wana donc au tambolati. Pour sécurité ezati. Sécurité ezati pena sécurité ezati. OK, merci beaucoup. À part awa toko ki ne susu wapi? Bon, à part awa so tozongi na sima kuna peza musika po njela peza te kuna njela eza te kuna donc eza musika makasi po to pete po place bana ko bimela bana ke na bango kuna njela eza te kuna nde njela eza te. Bon yango makamango toloba mbe to komiti kuna me njela nde eza te ya. OK, précisément to suki awa nyonso yango to laksi bino ndenge bomona ndenge to expliquer bino boye ba wano kenaka nzela eza so matiti longo nzela eza ti plage ndenge bato bano kotaka awa esika ba wano pemelaka mamoi vike ndako ezalaki te bakoya babatami na saba nzete kuna eza bisika so bana bata mandenge ni parce que kuna bana ko ba chaîne siko ko bata mandenge ni bon chaîne ezalaki te ki ba chaîne nako décorer bino ata na mabele. Non, expliquez ce comme nako poser pas. So bako classer 10 personnes. On comprend 10 personnes arrangées. Bakangi wa liboso chaîne ya mibale chaîne ezolandana. Balingi yango boy babendi balingi tibino tubo koka. Après ba otika ta 1 mètre ya chaîne. Muntu o azali liboso nda osimba bino. Bako kende bakangi yango wana soki koya kolongola balongoli bakomo benda bino ti ba omema bino esika bo pemela. Donc ezaki nene wana. OK. Merci beaucoup. En tout cas, boki ndenge bandeko ba tu expliquer biso eza pena participer mawa o za site mo ko saboter boyete. Non, eko la boyete. En tout cas, nous demandons au gouvernement congolais en tout cas faut que l'année la pena nesi boy fallait to ko ma place ba non matériel sous par rapport awa tane matiti batiti ndenge boti. Salita o sakanate courant ezati. Nzela ya malonga te. En tout cas, tout sengi vraiment na ministre ce que ministre a remplacé Modero. Bon, pour la ministre a remplacé Modero vraiment to senga na azala na plusieurs volontés ya kosala iloko yo. Puisque zamboka na e. Zamboka na biso moko ta te mais zamboka na pe. Donc asala biso vraiment effort. Soki basali makambo yo bango mo pe ba weba valeur nango pi ba yebi valeur nango ya mabele oyo ndenge za. OK, merci beaucoup.
oyo eza sia mfumu babengango mboka bakonzi sia mfumu oui oyo eza sia mfumu mboka bakonzi sia mfumu de olingi elakisa esika bakonzi bavandaka mboka bakonzi comprendre donc oyo ya mboka bakonzi en tout cas basala biso faveur babungisa histoire oyo te eza histoire moko monene na mboka na biso Congo jamais bakobungisa yango kaka boye puisque bandeko mosusu mpe baza na ba-États-Unis bamboka moko ya mindele bazaka na posa mpe bayeba babimela wapi bauta wapi mais ti lelo oyo bakoli baboti bana bayebaka te d'origine na bango ezalaka wapi babongisela biso esika oyo aza kuna mpe akomonaka te na ndenge babetelanga histoire na nga na bapara mpe nde nayokelaka histoire na nga seke mabele na nga yango wana aza na facilité akokoma koverifie soki amoni bamonime etelemi akozala na facilité akocomprendre eloko oyo esalama ocomprendre donc vraiment basala biso faveur babongisa te eloko mpo boye eza propre te tozo explike bino kaka na maloba bomona bamatiti ebele banini mutu mosusu mpe amona na tv acomprendre te boplace yango bamatiti ebele boye ndenge nini omona te ke propre te. Ok, merci beaucoup. En tout cas, tout ça toujours na découverte na Congo central et précisément Mwanda. Bomona ki ba Kisantu et bomona ki ba Mbanzangungu et le sco tout ça bon awa na Mwanda. Papa, oko expliquer ba pour moi ko banga moi avant tokota. Pour ni bobo ki ba tsamba et puis prière. Bon, avant tokota to bobo ki tsamba puisque oiza esika mo bakota pampa mate. Il faut cérémonie ezala. A comprendre? Il faut cérémonie ezala. Ceux qui mokonja mboka yi ça les cérémonies na chef de village wa biso ba benga ba konja mboka benga ba koko na biso mboka ba ya ba sala cérémonie mais vu que bino boza ba journaliste yango moni biso toye to intervenir bino ko ke ezala ngoma moko ke na mboka te vu que pe toyebi manda makambo yango moni to salima cérémonie muke wana puisque bozala na facilité ko kota awa donc awa eza esika moko ba kota kaka ningwana te no so moni ba mama awa ba osala bilanga baza bana mboka ayebitanga kote basala cérémonie ayebitanga komo wana eloko oya koloba po akota esika na ye asala azamba on comprend donc eza esika moko komona ngo boite eza sacré makasi donc eza esika moko yango mona toloba jamais boko neglijaka esika oyo donc bakota pampamba te yango moni kokota na biso tosali cérémonie yango nde efacilité bino na makambo na bino po boko kene pe boye monani te on comprend boko za pe image boye pe boye monani te on a iso vérité ya boko donc esika eza misiki komona mabelo pamba te oza mabelo bakonzi ngape na kosimba mabelo eza problème te kosimba na kosimba na asimi mabelo ngo place oyo bakoko na biso ya kala bakendaka na bango vandisa masoko na bango bakenda na bango kuna na mboka bapaya na bango awa sikonga na nyati awa na bokasi ya podcast TV en tout cas biso tozo lakisa bino kaka tozo faire découvrir bamakambo oyo ezaka kala pour que tolakisa bino na chaîne YouTube ya biso podcast TV en tout cas vous abonnez massivement vous abonnez keti na cloche ya notification comme ça vous avez information vrai kaka ndenge ezala voilà lelo pona lelo tosuki nanu awa c'est parce que eza ba place mususu eza mwa musika mais à la prochaine to tokozonga lisusu tokokota pena na place au pena fleuve à kota na océan kotokuna baso na fort to lakisa bino place wana eza pena kitoko makasi ndeko mo lelo basuka pona mokola lelo merci beaucoup pona lelo basuka na mokola lelo merci nani pona bino pona musala na bino vraiment boyeze sengo makasi faut boyaka chaque fois bisika eza ebele même na nzela boleki mboka moko te kuna Mwanda village bomoni yango ouais kuna pe ba monime eza est-ce que boyebi voilà à la prochaine temps tokoya tokota kuna nde voilà bomoni makambango mais merci beaucoup vraiment pona eli na bino to sepeli makasi en tout cas sango kende ezala bien ba bongisela biso esika pona lokumu ya mboka na biso Congo donc ekozala première
un jour bato misusu bakoya baekuta monument ezali na kati ya lisolo oyo ayokaka ye pena boye akuti pena réalité ya solo pena batango bango ya solo pena banolela kawa ya solo pena banovandela kawa donc ezala pena bien mpona biso bakongolais. Vraiment merci beaucoup nga komona nga shela navandi na mboka Saint-Fumu navanda na Vista. Ah ouais. Ok, merci beaucoup. Donc, en tout cas, très cher honnête, il y a biso podcast TV pour s'abonner massivement kaka n'engezala voilà et tout l'accès nous déjà tout ça qui na océan et puis ils ont là site monsieur fallait to kota kota man vu que temps parce que tout ça toujours les leka kaka n'engezala toujours comme siko toujours nga boma matadi et puis to kita pena susu bamboka na en tout cas un grand merci balandi ya chaîne YouTube il y a biso podcast TV kaka n'engezala bo s'abonner massivement OK s'abonner OK tina cloche à notification comme ça partout kozala ba vidéo comme là parce que biso awa c'est la chaîne de référence. Il y a biso podcast TV ya boye baziwa kaka n'engezala voilà pendant le awa na mwanda tusuki na biso non awa et vu que tant presque tout la semaine ils a découverte toujours tambola donc car n'engeza to aussi ça mwanda mbate parce que eza musika kaka n'engeza la bon monde déjà océan en tout cas un grand merci à Roni Malundama notre boss live Roni Malundama ainsi que Yannick Malundama et puis na partenaire nyonso o bazota coup de pouce na bango na chaîne YouTube na biso ya biso podcast TV channel qui c'est toi chômage na Congo kaka n'engeza la et na pesi bambote belé pa ya mon vieux Ben Mbala le couloir depuis les États-Unis d'Amérique. Je remercie aussi mon équipe technique, ma caméra de Josué, et puis na CPPC sur l'assistance, il y a Prudence Ngim original la terre avantageuse, et puis na bandeko ba guider biso kaka n'engezalaka Charlie Wayengu ya Mama Coco Matantima Ben Mbala le Gaulois, donc tous les amis de Watakin fait en tout cas un grand merci à vous. On se retrouve juste après. Merci. Bye. Don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kondi malikolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me koli forever grateful I'm counting my blessing by when do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bande disitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebande dipesuka nyoso tosenga ka esio matoye yoki miso emoni linga kolobe zati otemeza temwe misale monani linga kolobe zati touti mosika essentiel tokomi linga kolobe zati ya kolobe zati linga kolobe zati ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondi malikolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me koli forever grateful I'm counting my blessing by when do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bande disitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebande dipesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga. Donc voilà, toujours quand la cadre il y a découverte, au besoin mon abon na simananga, et la première école primaire en Afrique centrale. Je dis bien première école primaire en Afrique centrale. Yango mindele batonga na mwanda wa. Ah na mwanda besoin mona. Donc première école d'Afrique centrale na kombo ya Saint-Louis. En tout cas, mboka na biso Congo est vraiment béni.
mboka na biso Congo eza mboka moko beni makasi ba mindele ba tongela biso ba biloko bele ya kitoko kaka ndenge ezalaka mais siko biso moko nde to milingi te to lingani te. Regarde ndeko josoko zolanga première école primaire de l'Afrique centrale Saint-Louis. Première école babi ebimisa batu ebele aya kosala na kutu te. Mais moi to kota na kati vraiment exactement parce que ba bureau là bon kangami kami déjà. Mais à la prochaine tokoya to solo kaka ndenge zalaka. Derrière ndeko je suis plage ya océan. Océan. Donc océan. Première école primaire de l'Afrique centrale. Saint-Louis. Ici, à Congo central, précisément, dans la ville de Boma. Il y a Mwanda. Merci. On se retrouve juste après. Et voilà, il y a Bisso Podcast TV, donc la chaîne de référence. De l'accès pena ba découverte na nenga son nenga lukuta te parce que TV za radio te car nenga zalaka derrière moi la mouche du fleuve Congo côté de Gokao akena ko découvrir sima na ngai nzelo bozo mona o mais vu qu'il y a temps et puis na mamso mike to comité mais à la prochaine to ya pena to kota tina kati to l'accès bino sur siko wapi fleuve à côté vers océan. La mouche du fleuve Congo. Donc, donc voilà. Na port pesa na simakara boye kaka ndenge zalaka. Voilà, tozomona susu mai pena océan. Donc c'est l'océan. Mupanzi ba mindo bozomona wana eza ngambute. Ezanga mute parce que toyebi que na biso nyos mukil mobima tozanga moko mais ba mindo tozomona wana eza obozomona kuna eza bongo soyo Angola mais eza ngambute parce que biso tout tozanga moko donc ndeko je soyo kozola ngango soko zola ngango donc là-bas fin fois là ba mindo bozomona wana eza soyo ba ndeko ba matina ba to wana bazokende soyo. Donc, eza ngambute parce que océan pour mon ngamu na ngokuna dans son que on kufa ok donc yemo comprendre tena komba tête ndenge nini odaye pe nzela. Donc voilà wana soyo Angola donc wana Angola. En tout cas, un grand merci à Ronnie Malunda, mon boss live, ainsi que Yannick Malunda, moi aussi, et Karanenge Zalaga. Donc voilà, Pépé ma Lili. Alors, na Kasika ya Mosala, Toye Awa, na Congo central, Mwanda, Bakisantu, Matadi, Toko beta kaka. Ndenge Zalaga. En tout cas, bateau pe ba souhaiter ngai ba sincère condoléances parce que Nauti coopère de bongo papa. Bato ba souhaiter nga ba sincère condoléances. En tout cas, un grand merci à vous. Na koka ki kotika teke Moussala. Bon, vu que le quoi déjà tous a déjà dans programme ya Congo central, yango toye ki. Ndeko chosoko pusana. Ndeko chosoko pusana vraiment ba mona bena place oyo. Donc voilà. Talamai. Donc c'est l'océan. Et ça Mai moko mystique. Donc voilà. L'océan, océan Atlantique. Donc côte à sous à la prochaine. Tout la Sabine siko api fleuve à côté dans l'océan. En tout cas, ça la peine bien makasi. On se revoit juste après, merci. Donc voilà, tout ça dans le Konabiso. Mai oyo, nako zongo pe, na tena bouteille, na kena ngondako. Ouais, mai oyo ndenge ezalaka bongo, mai oyo
O bien sûr o chango na bouteille oke na onda ko mais faut ezala na zelu ya yango moko mai wana. Po mai oyo elimwaka. Elimwaka ya solo mai oyo. So na te zelo te limwe. So chango zelu. Oli monde linga na zongo déjà na tie na bouteille. O koma nango koto okete lo esengaka zelu ya yango moko. Londe yango okomisa nti kote okendele. Po nze ezala etretaka ba maladi ebele o saloza lo beli ozuka mai wana sokoli elongi obi omeli mwandambo ezala mungwa. Donc ezande bongo okoma nango ata kutu lo musika formati o mona ngo elimwe nango. Donc na ko tonga na bouteille ndena oke kabo sans zelo ndena oke bo elimwe mbala mako. Bon o chango so memi onga bongo sans zelo wana. Lo ekoma te yekolimwa. Sko pona nini ka foko ta zelo? Bon eza ndenge nzambe asalela ngo. Donc nzambe asalama yo ndo na ndenge nango moko lo eza non mungwa les deux lo ndenge eza wana et esalama ka ebele. Ouais, ndenge ça. OK. Merci beaucoup. Ba vague oyo. Et banque Sarabino tende boza aux environs. Ba vague oyo emimara ba paya. Vague wana ndenge omona ngo. Sala nini? Emimara ba paya. Da biso mwa to kita kuna zate. Te, bo kita na bino mais soki ezake ndenge zo ya wana. So tali yango bien ekoma ti côté bango bazate et suka na sie wana. Dès que yo olingo landa otema esukeli et mimunda ndambu se komi na sie wana nde eye komima dès que yo zokima oyo abima koto elongo lyombala moko ekotisi okwa na kati. De place kuna okufa. Bon, ezande bongo. Donc il faut ba nager ande ba obimiso nde mupa. Nager otozomona ba otamona ba pirogue wana. Bango yo wana na ba misusu ba vanti pe côté kuna na tante wana. Ouais, eza. Merci beaucoup ba otomona bongo ndenge ndeko to expliquer biso miracle za na océan awa. Miracle. Nzamba za monene. Merci. On se retrouve juste après. Merci. Forever grateful, I'm counting my blessing. But when do I begin? Cause the leki mingi. Ikolo na seko lekaba. Ute bande bisito benga mabalongi. Always give thanks for the life I'm living. The coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola mula yo elekela kangai. Osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyemisa ngai. Liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko elekela kangai. Give to Caesar what belong to Caesar. Ya bisolo kumuto pesa na nkolo. Obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda. Okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa. Ebande dipesuka nyoso tosenga ka esi osala. Bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko. Kisa nyoso pona ntina nanga. Ya mutuya yo pesanga oferi nzambe tata. Esengo na nga ya libela. Moninga na nga ya mutima. Matoye yo kimiswe moni. Minga kolobezati. Motemeza temwe misale monani. Minga kolobezati. Touti musika esansal tokomi. Minga kolobezati. Ya kolobezati. Minga kolobezati. Matoye yo kimiswe moni. Minga kolobezati. Motemeza temwe misale monani. Minga kolobezati. Touti musika esansal tokomi. Minga kolobezati. Ya kolobezati. Minga kolobezati.